bozali branché na ngonga oyo pona koyeba masolo nini tomemeli bino na poko lelo. Bongo bandeko na poko lelo to kobeta masolo ebele toyebi boza mingi oyo bozoluka koyeba au juste makambo ne komeli biso na ngambu pona nomination ya ndeko oyo banome bongo Sami Badibanga na poste ya premier ministre. Tokobeta masolo ya nomination na ye na poko lelo tokobeta masolo ya discours ya état de la nation en chef de l'état boni bandeko bayambi et puis na suka tokoya koloba lisusu makambo ya meeting oyo ya mibale eza ko rater boni ba rassemblement bazo koka lisusu te boni ba makambo na bango nyonso ba annonçaki dépôt ya carton jaune et puis rouge mais makambo ngo elali tokobeta masolo bandeko eza bongo mwana mboka Gabin Tuteya oyo bomesani kolanda ye na bitando ike na bandako na bino président ya parti Condor eza bongo convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau ordre yango ya sika mimela biso eza nini bandeko na ye nde tozobeta masolo na poko ya lelo nazanga moko te na présentation toza bongo na mwana mboka ya Trésor Kanumbi oyo baza kobenga biso baleki ya mwana kolo lopango donc biso pe toza bana kolo lopango bongo toza ko présenter na ye mbote ndeko Trésor mbote ndeko Astrid mbote bandeko balani mbote mwana mboka Gabin mbote na bino ndenge na nonsaki bino bandeko tozo solola na poko alelo na mwana mboka Gabin alobaka mingi bolandaka epe makambo alobaka bokomprenaka na ende tozobeta masolo oyo nayebisi bino ben boni état de santé ya Condor mikolo ebele tozokoyeba lisusu évolution ya Condor te boni état de santé ya Condor état de santé ya Condor eza ya babundi kaka tozokobunda ti tolonga état de droit na kati ya mboka na biso toza kobunda tolonga état de droit na mboka na biso mwana mboka Gabin Condor bandeko o bazuli bakwa kolando lelo bien que mikolo presque mikolo nyonso za bona télévision mais batu nyonso te bazalaka na courant ba oyo bazui occasion ya kolando lelo pona koyeba Condor eza nini et botami na mbula nini pe ba objectif nango eza nini. OK, merci beaucoup na liloba wana etu. Condor ezali né depuis 90. Condor ezali parti oyo ba fondateur na yango ezala parti ya ba vieux Kinois ba leader de Kinshasa, les élites. Pour un moment il fallait se faire entendre, se faire respecter, à la considérer parce que politique est ça la marande na Kinshasa et yaki na idée balongwa na bamakambo ba association bamakambo ba mutuelle nde ba créer parti politique Condor. Mwana mboka Gabin ndenge lobezaki likanisi ya bakinoa bozaki bongo na le baoba obebino bozaki mpanzi po toyebi baoba nde esangisaki bakinoa oyo basalaka bongo politique ezalaki na kati ya le baoba to bino bozaki mpanzi. Condor ezali politique oyo ezui ba association ba bilenge oyo bautaki autrefois na ba 90 oyo bauta na ba association na ba mutuelle nde baye basali parti na bango parti politique wana ezala liboso oyo ekei na départ ya bakinois. Il n'y a pas eu d'autre avant ça. OK, Condor est à présent dans combien dans la province boni na mboka na biso? Condor actuellement ezali élargi. Donc on a des antennes, on est en train, vous savez, na bamakambo ya mbongo actuellement c'est très difficile. Toza na antenne partout. Oyo bandeko bazozala on a une facilité. Condor eza parti yo ezo faire primer idéologie et vision. Donc ezate que il faut immeuble à monene. Partout yo batu bazali o baza ko réfléchir. Le rôle à biso et le rôle à ngai nde nazo lobawa batu tout basi ba komi ko sala bazala ya Condor. Donc actuellement partout au place d'antenne na bino eza okoma. Les gens sont en train de être dans l'idéologie à Condor. Donc, dans très peu de temps, Boromonaka, vraiment implantation dans un Makasi. Ok, merci, moi, Namboka Gabin. Le col a tombé sur la Condor et puis au lobby, Ezali Kanissa Bakinois, Yoposa Kinois. Moi, Namboka Gabin, tu étais à Boni, Oyambi Sangwa, nomination à Kinois dans tête du gouvernement. Moi, Namboka Sami Badibang. Oyaza Kinois.
homme d'affaires, politicien, bino nyonso bana UDPS. Boni oyambi sangwa nomination ya Kinwa za la nommé premier ministre. Yo moko ba Kinwa oyambi sangwa ngoboni. Bon, maman ezali question mo ya motuya. Parce que question yo tuni na liboso na ngai awa naza na casquette mibale. Naza na casquette ya parti politique, ya opposition, oyo ezali côté ya rassemblement, ya baeba kotaki dialogue ya Kanchachite. Na répondaka question par rapport ya yango et puis na repesaka pe na casquette oyo ya ngai oyo nomination ya premier ministre Badi Banga na ya quoi eko concerner ngai parce que eko concerner ngai na ba question ndengo tangi wana homme d'affaires, politicien, Kassayen ozo fêter na éviter yo ozo fêter na ngambo ba Kinwa to na ngambo ba Kassayen. OK, yango na to kota to pesara réponse à makambo ngo. Alors na tango est concerné côté na biso il y a rassemblement. Na rassemblement c'est une nomination Oyo et Tali Rassemblement à Tamukiete. Nous en a 4 parce que les nominations Oyo Salama avant le 19 décembre. Avant le 19 décembre, ils ont liboke ya Kabila. Bisotoro sombanango kuangate. Il peut faire ya mandat naye et loko ya lingi. Akoyo longola sous ministre lobby. Ache ezakara yayi. Donc azana compte à rendre bisote. Biso oyo ya rendre biso compte ezali après le 19 décembre nde tozana kati ya bamakamususo tozoloba fin ya mandat ya chef de l'État. Donc pour la nomination wana na ndenge ya casquette il y a rassemblement, il y a Condor, il y a ngwana oyo réponse au yangai. Mais Torokitaka na question autouni il y a ndenge ya rassemblement en tant que politique. Tokoti na cadre yaba homme d'affaires, na cadre yaba Kinwa, Kassayen et tout. Comme les Kassayen, moi je viendrai pour considérer en opona casquette ya Kassayen et Kinwa, biso tozaba Kinwa oyo qui ont de parents Kassayen. Alors, le point commun que nous avons avec Badi Banga, c'est ça. Mais na point wana, eza motuya, il y a quoi? Nous na Condor, après nomination naye, la majorité à Bakinois de Tozalaki wana, on a eu à réfléchir sur ce point-là. Tozu ango comme eza complot moro malicieux. Comment ça? Complot malicieux, pourquoi? Eza parce que, pourquoi Tobengi a un complot moro malicieux? Parce que le pouvoir en place, Balingo Simbi Sabakinois de touche, na Bakassayen. Pour assurer le leadership, au Tozanango, le pouvoir en place, ils ont cocaté leadership Yabakassayen, ils ont cocaté leadership Yabakinois. Alors, Nayango Balingi Kosala, Maye le Moroba Sala, la personne de Kinwa comme victime Nabango. Mais Arozalara jamais victime, Nayango Nganazo Benga ba Mastoyo, Bazali Naba. Kassayon, grand Kassay et tout, pionnier, Bilokwana, il faut pas comprendre la mission. Pourquoi je dis que c'est un complot malicieux? Un complot malicieux, c'est quoi? La veille, il y a nomination, il y a M. Badi Banga. Oui. On l'a dépouillé, il y a régie financière. Régie financière, Ezali, Lingomba Otu, Oyo à l'État, Oyo, et Kambaramboka. Nyo surtout, Longoli Ango, nommé. Par surprise, bango ba yebakite bato bazali na mongalema, ba nommé bato ya clan ya premier ministre Otokende Matata. Donc ezali ba longoli yango déjà yé makambo ya mbongo. Parce que pour ngai nomination pouvoir premier ministre eza régi na triangulaire. Mwana mboka na point wana tokoya parce que j'avais la question moko eza par rapport ya point où tu peux soulever. Tozongi na makansindo lobi na bino na rassemblement. Bino na rassemblement toyebi mwana mboka Sani Badi Banga aza na lobani au cadre de UDPS et puis conseiller spécial ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba omoni te ke na CC wana poste ya premier ministre zongeli bino na rassemblement. Et puis de l'autre côté tout le monde déjà bandeko bakassayen
gouverneur ya Kasai au déjà salaki carnaval mobilisé na ba mota de deux nani ministre des sports Denis Kambai au azali ya ko sepela que non chintu chetu bango nyonso na bango kasa ba chintu chetu mwana etu donc ndeko na biso autre chose eloko mais na se comprendre te bino côté en tant que rassemblement vous négligez un peu pouvoir ya au ba pesi bino wana. Papa, vous savez, tout ça la politique, tout ça la tribalisme, tout ça la folklore. Rassemblement et la idéologie politique. La politique est un bolarana idéologie. La idéologie où il y a rassemblement qui est tenu par le président Étienne Tshisekedi. Et là, na idéologie, il y a dialogue il y a Kanchachi. Dialogue il y a Kanchachi. Nous, na rassemblement, on a pointé ça comme il y a pro-glissement, il y a mandat à Joseph Kabila. Donc, c'est tout à fait incohérent, Lelo, et Rosala Nanzela te pour Tokoma, Nandenge rassemblement, to banda Rosolera nomination yo. Boye Bakara point moro rassemblement, Azana commentaire moro terosala, la nomination, il y a monsieur Badi Banga. Seul rendez-vous, il y a rassemblement Ezali Pona, il y a le 19 décembre où Ezali fin mandat, il y a Joseph Kabila. Alors, la deuxième question au Touni, il y a problème, il y a Bakasayen, Bomonia wa Baza Otambola na moto et tout na Isengo, c'est tout à fait normal. Oebi Kozanga Royeba, Ezali wa Andambo, comme Moutumusu Soazana ba limite nae. Moi, en tant que Kassayen, pas en tant que membre du rassemblement, en tant que Kassayen et en tant que Kinois, c'est ce que je suis en train de demander à vos amis là qui sont en moto, qui sont dans les champagnes, qui sont en train de danser, bah s'éveiller parce que nous politiciens, ezali o eza prérogatif na biso musala abiso ya ko éveiller bato yo bazana ki diba. Ezali ba comprendre que ba pesi bango nomination. Mais nomination na eza piégé parce que pouvoir ceux qui va nommer il faut pas pesa on a pouvoir. Ba ko pesa yo pouvoir ya étiquette. Notre frère mérite mieux que ba pesa ya étiquette. À cause à l'étiquette. Un Kassayen qui noir rose à la jamais étiquette à Zamutu ya qui dit baté à Timba. Na tango tamsusi ya rolobele langote biso batu o bazan tournaye ba kino na ba Kassayen il faut bolobele lara ba makamboana. Pourquoi? Parce que aujourd'hui la veille na hote koloba il y a nomination naye ba longo lié makambo bibende ya la baba biloko nyonso to ekoti sarambongo ekei na maboko ya clan ya matata ba mise en place et salami pour comprendre en très bien ba ministère ya souveraineté o sali le rôle à ministère à justice ba ministère ya défense ministère ya intérieur et kozalaka jamais ba ko imposer batu. Alors, ceux qui vont imposer Batou, à Rosana pouvoir, n'a expliqué que pouvoir est à quoi? Est à peuple qui se résume aujourd'hui dans la majorité de l'Assemblée. Mais yango azana ngote. Bokena makambwa mbongo. Balongo lié mbongo coup d'état à liboso, frappe à liboso, babendi mbongo avant vendre na kiti. Troisièmement, Boromona ba o ba imposer bozala précédé à Rosepela parce que Kosepela bo Rosepela ba ozana Sonia ozonga sima l'air ba beta bino deuxième frappe il y a o ba imposer bino comme ministre de la défense Boromona ba complot o eza Rosalama l'air te rolongwa ministère de la défense Boromona intérieur prérogatif au ba lobby a ya zo Rosala eza po avant de sa social comment vendre sa social so gimbongo ba bendi yango c'est pas quelqu'un qui va commencer à se justifier. Comment a-t-on ça la élection? Ce qui est intérieur, les prérogatives au ministère intérieur, et aux ministres moko va imposer yango. Donc na yango eza pouvoir moko oyo ezozala ya tokobenga yango ya creux, ya poelele. Moi en tant que Kinois et Kassayen, je demanderai aux gens qui ont intérêt autour, il y a nomination, il y a monsieur Badi Banga. Batelemela, Bapesaye, un réel pouvoir
réel pouvoir au baropé ça y est ya gérer nango. Il a les compétences, c'est un combattant quinois et kassaïen. Il va faire na kati ya mande au bazan nango ya Joseph Kabila arosala oyo et kolongola respect et rochara respect à bakinois parce que bozo linga ba pesier pouvoir mo ressemble biloko wana poto fingi sa bakinois après bat barozala ebele liboso après ba yo lobake ah bakinois ba salire ba pesier no pouvoir ba fingi sa bakassaïen ba fingi sa bakinois mais rosala mate mwana mboka Sami Badi Banga à tenir compte à makambo nyo sauter yé moko nengaza oza sûr que mo à tenir compte à makambo nyo sauter maman nous avons ngai personnellement et Condor et rassemblement. Ils n'ont pas des échanges politiques avec M. Badi Banga. Là maintenant, on n'a pas, c'est pas notre Premier ministre. Donc c'est quelque chose. Il est, quand je parlais, j'ai enlevé casquette au rassemblement. Comment bino baïr rassemblement vous oboya nyonso? Mais maman, lobby bien que Aza Premier ministre Abimi na dialogue il y a Kantchachi. L'air va nommer par rapport aux accords à Kantchachi. Est-ce que rassemblement est nakati? Si comme balamo rassemblement comme bandaro loba ata rassemblement ou bandaro tonga ko finga Badi Banga aza mutu aza na nzelate il y a pas quelque chose ezali kambo yo battu rassemblement ezali boké na bango il faut tika bango ba consommer ngo ba salela ngo oyo ba ko salela. OK moi na mboka ya ko soleze belé ouais moi na mboka Sami Badi Banga zolanda yo étant que bino na bino ba kinois ouais bino na bino ba kassaïen atana chiluba donc comme il y a des sans frontières, on peut ces messages ligne pour n'avoir point où tu peux soulever ou on la bloquer. Par nomination à ministre intérieur, il y a budget, il y a finance, il y a justice, il y a défense, tout et tout. Par où tu peux soulever, par bloquer. Attends, na tchabwa la nette le message ligne nous non non non, qu'on bloquer, bisoza bakinois. Hein? Donc on bloquer pendant 6 17 Yangwana, non, ezali touche. Bache ba simbisa ba osimbisa ye morote balingo simbisa ba kinwa nyonso tu po ba ya lisusu nde ba mesana ba finga ba kinwa ke ba sali rien banani ba finga ba kinwa oh maman tala complot yo kaka yo sala mawana parce que eloko ba osala est-ce que ça na sens oyo loko la batu ba osepela oyebi ke pouvoir oyo tio le kawa ya premier ministre ezalaki ya matata azalaki nango na opposition te babaki sami la majorité s'est élargie mais rien que na majorité ezalaki minimum o bazalaki nango et ça la matata azala ennemi na bato ebele parce que kokoka okabola na bato mosusu te mais oyo lelo bapesi ya Badi Banga na majorité moko élargie babato nyonso baza kobina bonini eza le même personne l'air baroliaka mwamba te barofingaka ye bayebake bapesi ye piège bakomplike makambo oyo ngai nakodemandaka na ndeko oyo ngai kinois ye kassaïen oyo baza na ye moko il faut batya eloko konome basi banome ye mais soki batyeli ye ba enveloppe yote makoki au bunda nango te il devra démissionner. Il devra démissionner à la kisabango ke azana kati ya complot na te. Parce que waneza rofingi sisa kino rofingi sa kassaïen et asu makambo politique te. Ndeo gabe lelo bobinga en complot c'est parce que bino bozalite. Au moins c'est que bozala obligé na concertation bokendaka te botikalaka na ba ministère gouvernement bozalaka obligé à se soumettre au gouvernement na ezande mona gouvernement o ebimi bozo obligé na se soumettre en te pour bokenda na concertation te o pe bokenda te yango bobenga papa ngaza mutu ya état de droit na ebisio gouvernement oyo eza souverain ti au moniteur l'air baroboya tout ça la manifestation tovandi makoki eza bango ezali bazana ngala na bango ti le 19 décembre soki bango ba nommé Kabila nommé Sami Badi Banga ezali liboke na ye il a le droit ya rosala o asala ya concertation o abiso ezala nini ezala cop na ye a rosala cop na ye tina suka biso to solo la ba masolo ya to lo banao ki ana se soumettre te to pesa bango information photo sala meeting moi na mboka manda na bango ti le 19 décembre soki esimbité
ceux qui décident de calculer que le 19 décembre vraiment Raïs et Sili ceux qui sont invités de finir le journal le 20 décembre avec Kabila. Maman, le problème Ezali le 19 décembre Soki ne bino boza ba pessimiste. Moi je crois na vision tozanango. Ba rassemblement. Na Condor d'abord, na rassemblement. On est optimiste. Yangwana to sala. Soki tozay pessimiste. Tozay na barundi maté to sala re le rwanate. Na le 20 décembre. Oui. Soki constitution est à respecter. Le pays et Rosala na illégitimité. Et Rosala na vide juridique. Vide juridique, c'est un chaos. Chaos est à binote bazolinga pour intimider, baloba ben de sang. Ben de sang qui noa bomarabat. Wane ba makambo uta na badwaye na nzela gauche droite. Qui noa bomabatute, qui noa za muto bomarabatute. Bato ba bomarabatu, bokoma na problème ya romona bango. Eza ba opération et ça la marana babutu. Nde omonani et salami na ba parti politique, eza bizaleli ya ba kinoate. Donc après la date pour savoir si le 19 eza eloko et kozala vide juridique et alikolo eza kao moko à la tête de l'État. Donc on n'aura pas un président, mais on ne souhaite pas ça. Nous faisons par tout le moyen, même Nandenge va meme libiso, Kassayen côté Nabango et Kinoa, ils peuvent voir l'intérêt de ça parce que Koufouaming et Zaliao, ils peuvent voir l'intérêt de ça, ils doivent continuer, ils doivent accompagner à ce qu'on aille pour le dialogue inclusif. Oh, Lelo Boyo Kiawa, Lobi na ngona ba information, message routé encore na pas il y a pas Puna, il y a inclusivité. Pour la paix, na sécurité, il faut qu'au solo là. Donc qu'au solo là, quand on est au bala qu'au solo là, dans un compétent peu la question où on est passé d'Atouni à l'objet, on a autour dans l'ending mususu. Ce qui est l'eau et que moi Mboka Joseph Kabila le 19 décembre à l'objet papa et besoin na tiki na pouvoir. Bino rassemblement pour salani. Bon, ce qui na respect à la constitution, le 19 na tiki na ngai. Nandenge mo loba na meeting na respect à la constitution. OK, na yango oyo sengi ezali eloko na ebisio tozali turubandande procédure oyo ya dialogue tozosenga oyo tozosolola na 5 ans. Deuxième dialogue. Dialogue inclusif et national ya liboso. Oyo o bango basalaki bango moko balobaka ngo eza inclusivité ti lelo soko moni ezotambola kosu eza parce que inclusivité te bakotia premier ministre il faut battre la majorité bayamba et alors la moitié ozwi libala ya mawa na kati ya belle famille na yo bakobenga yo tu dois te justifier on va compliquer le pouvoir. Alors à ce moment là ekozala difficile à gérer. De toute façon, na ba makambo tozo sala biso na date wana toko faire convoquer. Et peuple et mouraza devant baninga nyoso to politique toko discutaka et lorango po na respect à constitution. Moi na mboka Gabin, c'est comme on soulever point ya peuple ya. Mikolo eleki to mona ki peuple wana applaudissa qui discours ya état de la nation à chef de l'État. Condor na rassemblement boyamba kango nengeni pour population déjà betela kango maboko ezali na mawa mingi na déception parce que toza na tango ya crise actuellement til le 19 décembre Kabila le rôle papa ekolo na tango ya crise l'espoir c'était koyoka pe moko na sécurité na malobo ya papa. Mais il y a déception pour le peuple. Biso toza na lien à base. Peut-être l'information va étouffer la reba pesaye. Population enregistrée qui mingi. Suspense. Na peur. Na ba o baza na peur. Suspense na peur. Parce que Natangwana, comme il est resté égal, il y a Yemoko. A pesi li kamboza clarté.
ba makambwa constitution eza na respectera yango et tout des ali mais na ngongo ya au respect ya constitution président lobby que constitution ezala jamais violée a violer yango te mais ba makambo to ebomisi ba peuple là peuple même micro na cité ba yebi ke ba tambolaki pour la violation de la constitution mais président a reconnaître yango te comment biso oyo ba peuple. Parce que là, je suis politicien et puis je suis peuple jusqu'à la date du 19 décembre. Comment peuple a croire dans Moutoyo, andimi violation te, ce qui a lobby qui y a au viola raté. Et ça confusion moro totale. Donc il faudra que le président abandonne le discours pour un point un peu plus clair. Torokende na makambo à Lobaki. Il y a 15 ans, Mboka Oyo, a Koutarango ezalara Mboka te. Menga na zo pesa yo na ba point a pesa laki. A pesa laki. S'il vous plaît président. Wana bozo kolobela par rapport il y a 15 ans avant hier ou bien 15 ans Condor. 15 ans na hier. Sur la bibino wana na tiers rassemblement mon pandi. OK, non. Bozo lobela Condor. Condor na rassemblement. Parce que tozina nous également dit comme Condor. Et ça 15 ans pendant avant reine ya président Kabila. Non, 15 ans ya mandat na ye. Donc pendant ni na ye. L'air ya hier okutande 15 ans bandi. Koya to bandina na makambo sécurité baya par des groupes armés et il est le groupe armé longwate échangera car ba combo et ça dit moi break échanger combo il est le population a mis tout nara est-ce que zali ba stratégie d'accompagnement de pouvoir ou bien zanini guillemets il a ba spécialiste ou bien na sima pouvoir na ye nde mokili ba vérité ye banar de longue point de sécurité. Il y a armée, il y a intégrité, il y a armée. De longue point, de côté na point Oyo, il y a sécurité intérieure. To ya kuluna, bino tu boza banakin. To ya kuluna, akuta yango boite. Banditisme est là toujours. Na 15 ans, ça s'est majorisé. Et commis et bâti. Ya kuluna. Pourquoi Emati? Moi, Mboka bino pe boza baloba nini ko changer on dirait caméléon changer sa couleur. Herbe zola ki bakulu nango ba mesure kaka bande bino kande ba kriaki botala. Otuni question ya makambo yo ye président Lobaki. O wana to lobelango. Ngana epso makambo kuluna. Degré niveau à coûter la kiango na 15 ans ya reine Emati. Ndenge âge nezo mata na ndenge ba nombre ba kuluna ezo mata to longwe likambo ya kuluna akena likambo enseignement éducation ndenge âge nezo mata ndenge chômage ya bana na classe ezo mata ba famille belé zala wa bazala tam susu na si bana lelo to koma na délestage na sisi wana 3 batangi te eto âge nezo mata chômage ya classe ya bana ezo mata Tokeina kaka na kati ya makambo enseignement bomoni eumeli na ista likolo ya basalaire ba parents ezo suivre te po ba ko futela bana bango na bato oyo déjà mekai ko se justifier pour asala nini oyo et faire tirer bato ngana ebe ke mingi l'air ba tira wana ndenge bango ba lobaka manipulation ya ba politicien eza ba leader politique eza rassemblement mais batangi kombo rassemblement te peuple a commis éveillé ba matisia ngo par rapport à le peuple s'est manifesté botali mingi kende na ba boîte de nuit awa okuta ba fille belé baza ko s'exprimer bien baza na volontaire otanga bango tout baké na prostitution pour ba ko karofuta ba classe na bango biso toza ba entrepreneur tous les hommes d'affaires, avant on la politique. On engage les gens. Mais to koma na ba CV ya mawayandambo, mutoya bandaki kotanga akati. Moyen à continuer à te ba parents ba na moyen te opesier moi musala débrouiller parce que eza bongo. C'est à cause il y a mauvaise gestion ya mboka et memi et la situation nyoso toana. To longwe na natangi social natangi avenir naye politique avenir en mboka alobi a redépendre na
ndenge a violé ndenge ya constitution. Biso to otala nango ndenge ba prometa qui na le 19 décembre ba repé saraye poste ya Sénat à vie. Ça c'est pas un problème. Donc n'a pas point belé to tangi na sécurité na ba nyoso to ana to tangi point mususu atangaki a lobby ba leader politique. Baza ou manipulaka population. Oui, oui. Jeunesse. Madame, je ne sais pas. Peut-être il y a dans la tête Yamboka. À cause de la jeunesse. Mais moi, je suis encore jeune. Moi, je sais que quand on dit à un jeune que tu es manipulé, même Bino, vous avez travaillé, pas il y a patron à Bino. Si on vous traite des gens manipulés, ils ont fini Bino. Il faut le respect pour cette jeunesse. Cette jeunesse n'est pas manipulée. Cette jeunesse est éveillée. Baza bazo bate. Moi personnellement, en tant que jeune, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas me traiter pour quelqu'un qu'on manipule. Parce que Nazan a un jugement. Moutoba manipulera ou ayebi sous-sauté le bien et le mal. Donc il n'y a pas un problème de manipulation, il y a un problème de manifestation et nous, le leader politique, nous avons un devoir d'éveiller la population et non de manipuler et on ne manipule pas. Il ne faudra pas qu'on vienne avec ces prétextes-là de vouloir endormir les gens. Voilà, Ndeko Gabe, on a un peu moins mouké. Na place du président de la République à l'Obi, na Koutaki Mokao, un non-État, et puis un État déchiré. Na sens que tant qu'il y a côté na pouvoir, à Kouta Amonaki Oyo, côté à Est, la Bitumba, tant qu'il y a à côté na Mboka, à essayer un peu de réunir Bangonyon Soana et Sikamoro à Vandi pour la évolution Mboka. Et puis de deux, à l'Obi. Mais il y a besoin de la question, on va dire tout Messi, on a remarqué le comment on a quatre discours, à ça la bilan pendant 15 ans, ça veut dire, na kosa bilan 15 ans, et ça. Pour nous dire que non, la commune n'a pas aucun à ça le bilan a 15 ans pour nous dire au revoir bail. Et puis ceux qui ont été à ABC bon que non n'a qu'à respecter la constitution pour avoir les assurer à rassemblement. Vous êtes déjà mal à l'aise. Mais place à baby ça qui obi mutu soit ABC OK. N'a qu'à respecter propriété. Mais à la question place yo, les salité à biais propre. Au côté à doute, il y a lobby à respecter la constitution. Oui. Violation aux alatés. Mais violation et salama à lobby que ça n'a jamais été violé. Il y a un épisode à guillemets, ou un épisode pour Moussoussou. Entre guillemets, bien sûr, mais on a n'engé ezokendele. Bah comme le gouvernement comment qui bloqué pour doter CENI na financement pour l'organisation de l'élection. Bah moni moyen batika na boyeza tenda on a ba pousse moi mikolonda mi ba organiser l'élection mais yemo na motema na yebi ka ko respecter constitution ndenge za la rassure. Mais ba bengi en violation. Manquement à devoir ya constitution, président Bossen peut-être ba bengi en violation. Ils ndenge mon abino rassemblement bino proposer 3 ans. La transition. Oh ba feuille de route ni. Bah on va kena kutana yeso na mais yo za journaliste yo za non na makambo balabala balobaki ezaki balobaki te bakena kuta kuna proposer ki 3 ans proposer bino primature wapi papier yango ngana yoka yango lokola yo na balabala nazon ko alora makambo donc on reconnaître yango te nazon likambo solution oyo ba kota dialogue ba proposer ce qui 2 ans na 2 makambo ebima na dialogue au mona ba résolution na papier de alors o ebima na nini na poto wana o bolobelela pourquoi papier nango bobombango. Moi, je Gabin. On va dire liboso ya télévision pour na discours état de la nation moi Mboka Kabila Kabangi. À lobby la population est commis terrain moko ya expérimentation à manœuvre insurrectionnelle. Na mato ino ya mbaki yango ndengeni. Mais makambo na émission ya kofingaka jeunesse. Ya kofingaka jeunesse baza ba bololé que ba manipuler bango ngai naza jeune oyote oyo ba manipuler ngai na ebité soki na kati na bino boza ya nini wana na vie na il faut boya ba traiter yo ke yo bazo manipuler yo. OK. Ba manipuler kaka moto aza bololé. Moto aza na intelligence ba ko manipuler été. Moi je confiance à cette jeunesse. Si on a pris le devoir de passer et d'éveiller la jeunesse parce qu'on s'est dit vous savez l'intelligence est à classe. Oui. Ce peuple a de l'intelligence. Il a peut-être été privé de l'instruction.
mais aza intelligent. Biso tozo manipuler te, tozo croire na intelligence wana peuple, tozo ya to éveiller bango, to tangela bango ba droit na bango, to répéter la bango. Yango wana omoni tozo bengaka na ba meeting oyo bazo boya peuple akende ko yeba. Oyebi moto asambelaka te. Akoboyaka mwasi na ye bana bakende na église po akoloba pasteur akomanipuler bango. Mais ba manipulera mutu kaka o azangi mayele. O azana mayele ba komanipuler te. Moi na mboka Gabin tu t'es. Tous on a mécanisme par rapport il y a consultation où il y a 5 ans. Quand on va nommer premier ministre, quand on 5 ans on continue musala nae. Il faut qu'on s'attende à un résultat du deuxième dialogue et quoi ou bien est bloqué car à un niveau de non, wana eza ba magie le 19 décembre il y a chef de l'État parce que yende moto akendaki kokutana na 5 ans a consulter 5 ans na ba information ba lobi akenda ye moko pour 5 ans atala na ba conseil communauté internationale oyo atanga ki andima ki azwa ki ba résolution na bango mais inclusivité communauté internationale baninga oyo ye ba père oyo ya ba dictateur ya autour ya Congo bango nyonso tu bazwa ki kopango na CIRGL mais inclusivité. Alors, na yango ya yaki akutani na likambo ya 5 ans anini. Bisolero yoki ba masolo na 5 ans. Eza tozo sala tondima ki 5 ans et to salua ki acteuna po ezali eloko moko oyo. Ye alobaka epi to lobaka. Malheureusement eza chanson ibakosa nango peuple ya pena sécurité. Biso tondima ki on a kombo pena sécurité to continuer ma solo pour tout ça la inclusivité y a ba résolution ezala ki ekutani sa résolution y a bango na oyo y a biso y a rassemblement mais malheureusement tout le monde dit sous ce camp clarté na discours na yo ya salaki y adresse y a l'état a lobby ke atindaki 5 ans porte za ofungwama batuba ya wana ezali débauchement y a batuba ya osini. Et là, mususu boye baka na ba question mo opportunité na profiter na oki on a ba TV mususu. Ah, et kuna na rassemblement ba batu mususu bazoya. Il faut boye ba kombo na ngo ba bengi rassemblement. Rassemblement, il faudra pas beau piéger le président Etienne Tshisekedi na idéologie naie comme d'habitude exclusion non, c'est eza rassemblement. Eza pour exclusion te. Mututu azoya na bizaleli na azoya. Mais o aye na bizaleli ya lokuta akomelaka pema akozongaka na famille na ye naturelle akozongaka na famille na ye naturelle gaz ezalaka nango te po gaz eza peuple aza kidiba te peuple aza kidiba peuple akomi kidiba parce que ba meeting mibale esalemi te peuple abimi te peuple afandi na ndako. Ok mama nga na expliquer yo yebisa ngai confusion dans Mboko, les royaux qui même majorité et l'Obake, et Zalaki échec, deuxième carte jaune. Oui. Maman, population abimité, population non, erreur Ezali a on a battu. Et puis chose grave, Batoano Zelata, Etienne Tshisekedi abimata lolopango de façon que à ça ce beau petit ngonga te. Azua ta pango bimata lopango te. Yango Batoano ke non. Ye azo discerner ba. Ceux qui ba autorité au moins majorité ba lobby que deuxième carte jaune et marché et tout et ça kozanga royeba oyebi ke na obligé ba tuté baza na mayele na option ke mayele les instructions te ezali ba bota makanango eza na discernement eza na carte ya ba bible ceux qui deuxième carte jaune les gens peuvent parler un meeting eza ville morte te meeting ezali marche te meeting eza révolution te non na sens que population oyo abimaka po ya koyoka ayoka meeting ayoka message nazoyebisa yo na expliqué ok eza marche te eza révolution te meeting ezali ko bimi na tongo ok musala na yo okendaka ok église na yo okendaka oyebi ke na 12 heures Tshisekedi akoloba na kokende tout mais soki place yango yo lere ozokende musala podium et faut ezala na ata ba messe bokendaka Denis Lesser osalaka messe na triomphal lere okende musala no obi ko kozongaka wana
mais l'air aux autres qui ne musala au retard la nini au luko mona podium et l'eau à liboso et podium et bandara même la veille na ba poko yango omoni me pona ta ya pasteur omoni ke podium ezate omoni ba soda wana na tongo l'air aux ozonga po ke ne musala na yo omoni place wana omoni ba poto ya bale bato ebele baza kobetaka ba bale baza ba joueur bazala entouré na ba soda yebisanga musala ngo yokei okozongo ke église ngo oke messe okokendaka te après balobi ke mokambi wana azokamba nzambe a erate te ezali violation ya ba droit de manifester eza nango eloko te. La réussite c'est quoi? Eza tokosalaka makambo wana ata na ba meeting po to reverser et peuple ayeba à quel point la dictature est en train de combattre. Parce que bino bayi rassemblement bozo koto sambela ya nanya gouverneur André Kimbuta te. À chaque fois que bozo formé aye azako pe ezako raté parce que ceux qui est moi na mboka Kimbuta ndimaki elingaki salema lokola zone ndimate ngwana ezo salema te. Mais bino mo boyebi poani ya zone ndimate. Mais tu t'es ya to komi vraiment na suka masolo na biso apoko alelo. Baimboka baike baza kolanda yo message nini ozopesa bango na robengaka na peuple ba message ezali que ya liboso na ba point oyo touti kolekawa botali mingi jeunesse pasi na biso eza mingi. Je parle comme des jeunes. Il faudra s'exprimer, que le président reconnaissent qu'il a eu de mauvaises informations. Tous les jeunes morts à Bololete, on n'est pas des jeunes pour tous à la manipuler. Nous, on attend que l'éveil. Ngaza na katia ba jeune oyo, bazali na boigna. Oyo ba role sarate. Donc les jeunes quinois ne sont pas des jeunes à manipuler. Donc l'éveil, ce qui va venir aux politiciens l'obara. Ceux qui bango balobi à Bosolo, de Rolanda. Ceux qui bango ba lobby à Lokuta, Turubwa Kisa. Ceux qui opposition et lobby à Solo, Turulanda. Ceux qui lobby à Lokuta, Turubwa Kisa. Et puis, peuple et jeunes, Ayeba, pour pesa l'issou mutu morote faute. On n'est plus à l'heure. Il y a 2011. Oh, Tshisekedi Abimisagi Batouté, non. Vous devrez vous prendre en charge. La jeunesse qui veut donner le glissement au 19 décembre à Kabila doit s'imposer. La jeunesse qui veut donner, qui veut empêcher le glissement à Kabila, ils doivent aussi s'exprimer. Nous ne devrons pas attendre aux politiciens et aux oppositions, il y a majorité, à manipuler Bisson des chefs de l'État au Tioloba. Nous devrons montrer qu'on est des jeunes avertis et intelligents. Prenons nos responsabilités. Il y a une contradiction quand ils parlent de la jeunesse de se prendre en charge. On ne demande qu'à un responsable de se prendre en charge. On ne demande pas à un irresponsable qu'on peut manipuler de se prendre en charge. La jeunesse, interpellez-vous et répondez à cette question-là. Donc, vous devrez vous prendre en charge par rapport à la date du 19 décembre. On n'a pas besoin de donner les responsabilités à quelqu'un. On ne va pas se prendre le devoir. C'est notre avenir et que chacun s'interpelle à ce point-là. Ceux qui vont se décider pour continuer vie, na ba pratique au bozo vivre bino kaka. Ceux qui vont se décider pour télémélango pour bloquer en Nzela bino kaka. Donc ça c'est un point clair. Dans le Kassaïen et le Quinois, je leur parle. Il y a complot malicieux qu'on a eu à mettre à la tête de M. Badibanga. On ne peut pas nommer quelqu'un en le dépouillant de tout le pouvoir. On doit vous prouver quels sont les pouvoirs qu'on donne à cette nomination-là. Il doit avoir le finance pour faire face à la sociale. Il doit avoir l'intérieur. Ça doit dépendre de la magie bazosala par rapport à la constitution violée. Il y a Rozoua, premier ministre, il y a la majorité. Bapé, ça est majorité. Ezali et Loro Moro, vérité, ça va se savoir. Donc, il y a nomination, Quinois, Kassaïen,
botika ko salara ba théâtre au matera na ba moto ya ko melara ba champagne. Il faut un vent nouveau. Les pionniers, il y a ba vieux quinois, ba pionniers, il y a ba kassayen. La jeunesse, vous devrez savoir que bo éveiller bango et belé bazana kati qui dit que je devrais répondre sur ce point-là. Okay. Et quant au rassemblement, nous restons dans le valeur. Ceux qui vont s'émietter, Tshisekedi, eza le rôle nzete yambila, bazo kata eza rokola. À chaque fois que nzete yambila au monde arabaye bakati, ba ramo et se jaunir. Ezapo et Bota et Kendelikolo. Les gens qui sont en train de partir, Ezaba bateau jaune, qui ne sont pas appelés à la grande vision. Nous, on est de la grande vision, on grandira, on sera toujours. Les valeurs du palmier restent. Ok, merci. Merci beaucoup, mon Namboka Gabin Chutea. Merci, Ndeko Trésor Kanumbi. Merci, Ndeko Die, ma question là, Zaki, la réalisation. Merci, Nabino Yango, Tobeti, mon Namboka Gabin. Toé, la qui est Mituna, yé, apesi, non seulement ma réponse, mais à faire comprendre, à faire expliquer, ma réponse naïe. Pourquoi est là, mon Mabota Nabino, Tokutani Mikolo Mizali Koya. Merci. Merci, Wandeko.